Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc titre kangi ba site tout. Raf Ngindu à Boston et comme peut tourner biso. Mikolo Congo Promo nde. Trois pa Congo Promo TV o aboya boya sali mokili na esia. Ouais balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est toujours à Boston on a Raf Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site tout. Bonjour très chers amis internautes de votre grande émission que vous aimez beaucoup, Toé Babango, avec Yves Pantos, Gansa, la fin des directeurs des infos, la fureur de vaincre, rechercheur Yamakasi, Balbi Congo pour moi toujours longueur d'avance parce qu'ici on travaille et Bongo Bango Baloba, Kebale Kibiso, Menanino, Ngana Kamwe, et puis grâce Goumba, la fille d'Assène souris joyeux, aux yeux pliés, belle de taille, belle de figure, maman Najina Goumba, toi-même tu sais, Yépé à Kamwe le cola, et longueur na harmonica AKCC, papa parfait monté, ma dodo soit dit. Et Lili Akolo et Lili Nzakoma. Donc merci à toi, Rese Kangi. Donc c'est lui qui est derrière la caméra, c'est Rese Kangi. Aujourd'hui le vaillant, super caméraman. Il y a Makasi, les monteurs, il y a Mounene Réal, il y a Mboga, il y a Gaïa. Et Bani, Banda, un peu partout dans le monde. Voilà, merci à le professeur Claude Ndomasi, la Katia Londres, la Bossanité, ma bise, Kiakou, ma bise, ainsi que, hein, Tolingara trop, Topesa Valère, il y a trop. Nayo Masouza toujours Gitoko, hein, Vienanga, les champions. Hein? Kabangu Chikuna, les champions de la Suisse. La Bossanité, Alex Mouini, poids lourd, heavyweight. Balobi, Mokonza, Bala Kitambo, Toubo, Beta Turbo, Luka Moutinabino, président Nabino Yewana. Alex Mouini, poids lourd, heavyweight. Nabo Sanité. Jérémy Koulo, sommet du Canada, monté Maïspe Babo, la patronne. Balobi, tout ça toujours, Babi, Babengé Mikolo. La réaction. Hein, la force de réaction rapide, voilà. Jérémy Koulo, sommet du Canada, monté Maïspe Babo. La Bossanité, Guillaume Tissoaka, le président de tous les Congolais, la carte États-Unis. Tous les Guitassa, tous les bêtes, Masoloba, Ningzalaga. Nabo Sanité, le vieux Diomi en couleur, Costa Diomi en couleur, Yambechola, Yapembe. Et ça lit bien à Cédric Tangu, bébé mineur français de France, et ça lit bien aussi à Chris Tembo, les filles mariées, ainsi que Vini Pela. Donc il est directement tout sur la bande de vivre la musique, parce que Tobeka, Togolugilabino, Bob Jamosket, tout sur la par rapport à pouvoir ou pas par Matiki. Est-ce que c'est vrai à Tiki, Masolo, et pas il n'y a pas par mais puis Togoluka encore, et Tiki et Masolo, et pas il y a Tiki Masolo, et pas il y a Bendeson, et puis Togoluka. Biscuit des écoliers pour que tout sur la bango parce que bon bah animateur oyo bah Pessi Valère Navi voilà musique à côté il y a animation voilà sans plus tarder ensemble Bissolabino Tolinga Tokende Tokeno Kutana na bande ko fi voilà musique à boyebi que lelo et tout ça ma bé makasi et tout ça la paix moi robanga lelo le quartier Matongé donc bah icône ya Matongé bazokende tout le monde pas problème après sa mort de mona déjà autotika biso kala mingi te to moni sisu ndeko na biso Sony Chomo président Sony Chomo autotika biso bilo la kadogo autotika biso sisu donc Matongé mikolo eza kaka sango moko e bibembe donc kala mingi te borda sous programme il y a Sony et Chomo to l'axamino bobsek na ye et puis papa il y a star na biso to ngara mingi donc Félix Wazé quoi autobus sabi papa na ye bientôt là to gozo image parce que lokendaki kuna malgré mais tant que directeur des infos to sala ka makasi to gozo amener information wana et papa atiki biso azali bongo papa Félix Wazé quoi donc comme ya Félix Wazé quoi et uta côté ya papa na Félix Wazé quoi autotika biso voilà to zala matete wana cause information parce que Wazé quoi est mort donc comme na Kinshasa c'est jeudi déjà to zana Kinshasa et puis to zala encore na ndeko na biso Junior Wenda ya lundi na habité s'occuper Fleury Flair s'occuper à Roya na ba jour ezoya avant que programme bimama pour l'instant dès ezole kasu na matete et commis na Fikine to zala wana et puis beaucoup de programme par rapport ya mort ya ndeko na biso o azaki bongo ex-danseuse et akoma ki pe moyemi monene ya kati mboka na biso Lola Kadogo bon on a peu programme mais donc ça peut tarder à to singa na Rese Kangi amema biso déjà
tout solo là na bande ko na biso ya viva la musique oyo bazali ba animateur mini na kati ya moko na biso donc ça plus tarder to linga sous to beta no solo ya Merci Bien-être oyo zali bongo produit oyo edo sunga onga na bengo 1000 maladies 1000 maladies parce que soko beli que directement au sommet Merci Bien-être à toza na maladie oyo et si la raté incurable aux la maladie oyo et zali na habité za chronique même to benga ngondengwana soko sommet Merci Bien-être na yo aux la guéri totalement parce que yango les autres Congolais, même expatriés, étrangers, baza déjà guéri, n'a produit autour de Merci Bien-être. Donc merci à toi, Raïs Kang, les Siba pour cameraman, ainsi que notre cordon qui est ce championnat et Nabo Sanité, hein, Yemogo, les boss américains, Rafungindu, comme je dis toujours, hein, après sa confiance, déjà l'émission avec Yves Pantos, directeur des infos, Yves Sona Bango différence Yéna, tout le bébé, tout ça, pour que, et paie ça, valeur, parce que Moussa de Osala, tout l'unité, tout finga makaka, mais entre temps, ce moment libéré, ils avaient de Gonabino, Bobon Isaka, au lieu que Bofingaka, au tenu de son aïe, les commentaires est bien, et ils ont bien réussi, et puis on va toujours réparer là où il y a des blèmes. Voilà, merci. Un grand merci comme ça à Raïs Kang, les Sipa pour caméraman, ainsi que notre cordon qui est Serge Piana, sans oublier notre ADG qui est Rafungin, le boss américain, et boss à Boston. Donc, tout qui est directement, tout solo là. Na bande konabisa viva la musique donc ezali bongo Bob Jamusket et puis na ndekona biso biscuit de école. C'est parti Raïs Kang. Voilà donc nous sommes déjà avec biscuit des écoliers oyebi l'animateur oya sala ke lelo l'animateur musuba za cramp na viva la musique à tous en est le tobeta solo par rapport et à liwe komeli bangomi balé directement donc voilà donc il le to lukaeto sulanae et to baba news aussi pour la 40 jours et zolo ba nini et puis nini sengi et salema est-ce que ba sponsor ba kimi bango to ba kimité et après mort ya papa wemba. Alors bonjour biscuit des écoliers. Ah bonjour mon frère. Voilà bande ba ta so ba santé na yo puis santé ya viva la musique à Mobimba. Non santé ça va dans la couloir Madia Koko to uti kokunda directeur Rabisu à Viva BGB Sala to kundi lelo après enterrement de yango to kokutana wa donc santé na ngeza kitoko santé à Viva pe kitoko donc maman so ça pepele quoi. Voilà, ça c'est bien. Donc avant tout on a to yambi bateau ba yebani to yambi bateau ba bi musala na bango to to yok encore ngongo epesa tout plaisir libana mboka na bateau ba kendaka avant ba monaka ba yokaka biscuit des écoles ba yoka o lisusu ba biloko sala kale sala ba tout plaisir. Ye mwana mama lambele amodembo denkela mama luyeka yeke mbutalo fonsi yekansendi Bosco Bobleo ba biloko papa mbatikela nga ba evre ba evre monita dona kata ba la musique alors ba kila mogroso ba mama luyeka yeke oya mansangu luyeka yeke oya mbutalo fonsi kila mogroso Bosco Boble en direct de Paris go le laver na BGB Sala. Oh, c'était Toto Froumé. Ça c'est bien. Bisous les écoliers, lelo sango wana tango ki papa wemba kofi ozalaki wapi et puis nani a informé que papa wemba tiki biso. Boto na tourner à Abidjan. Je suis présent. Non, on a un programme de voyage à Angola. Vous avez Angola, Abidjan, Angola, Kenya, Tanzanie. Alors, Abidjan, c'est un animateur moko, Angola, c'est un animateur moko. On a un programme de voyage à Angola. Alors, des alagis qui ont un certain dimanche à la maison. On a mis les bandes à quelque chose. On a mis à Yahoo. Dans le cadre de l'alimentation, écran, ça fait beaucoup. Moi, ça m'a dit, ah, fait beaucoup. Moi, je pensais même que tu l'as fait beaucoup. Les gars, les gars sont mis cette fin. Oh, beaucoup la scène, beaucoup. Oh, mais beaucoup de gens qui la scène d'Abidjan. Ça n'a pas si mal à mon corps. On a fait à 3h du matin. Ça n'a pas si mal à mais na koraga on a noté na zongi palais na bengi Kadousa Ikoko secrétaire chef de discipline
azo prendre que via Zaki sous et puis na fongo l'écran na mon ambamo image avait beaucoup na ko na Abidjan donc ça là qui passe talaka papa na message na salle 16 ans j'ai fait 16 ans à vivre la musique na salle 16 ans na papa vraiment bande ko na ngai et ça blaguité tala affection wana ça n'a pas si mingi mais ça n'a pas si voilà et ça n'a pas si le papa Mbaké a tiki biso mais il y a ba rumeur réseau bima et belé que papa Wemba Koufi a memi aussi DG au Azalaki Bongo motope bureau moko wa bande ko vanda na papa Wemba bande ko liane balobi souci de salike lelo BG artiki biso alors pour na yoza nini et salike lelo BG akufa atika biso est-ce que ça souci à papa Wemba na ndimite que souci à BG et l'équipe à maman Amazon. Bon moni merci pour la question. Ata Jansi Mayas na poto azoyoka grand prêtre Jansi Mayas Barbine Mawila qui la roche coucou moni vient à biso azaki déjà après 2 ans passés vous faites azaki malade makasi voire même appliquer la crise à l'hôpital, dans hospitalier. C'est que moi, à respecter comme moi, malakwa docteur, parce que c'est que whisky. Alors, tant qu'on vit à Koufi, il y a un beaucoup. Quand on est à Koufa, tant qu'on vit à Koufi, on a souci, on a un moutou. Tu veux dire que souci, on a les caméras, ma zone, mais Azavio, Azaki Naye, Alia Ganasima, donc, comment va penser on est sénégalais boire or que ce qui a respecté qui malakwa docteur mais veut bejanga d'aité oui on attend andi ko mela et au salaire retour on vient salaire cardiaque c'était ça et ça ngote go papa makufa qui est pas kufi non mutura mutakufa kaliwa na ndenge na botika ko décortiquer makambo donc ça liwa et même vient na biso beche besala ndenge lobi yo kufa ndenge apelo kufa les attaques le quoi to sala mission siko so yo kufi lelo nga kufi balo bakeka le quoi to sala mission teza makambo na te mais na bito kufa te siko te tozana to sana voilà merci alors papa Mbakufi atiki maloba pas Bendoson a dirigé bino est-ce que ça pour ou contre maloba o papa Wemba tikaki avant Akenda Abidjan non c'était pas ça vraiment. Papa Wemba avant Akufa Kendaki Kobeta fête anniversaire à maman Olive na Lubumbashi. Bendo alaki pe na Lubumbashi. Alors ça là que Bendo mon fait beaucoup aïe. Papa m'a voyagé qui est moko sans monsieur orchestre et compagnie qui maison mère pour maison mère pays là kuna. Bendo mon fait beaucoup. T'as que idéologie ça là. Compagnie qui fait beaucoup na podium. Mais alors que papa fona zonga mouvement. Papa avec motema munene fait beaucoup là qui papa. Donc papa Wemba benga qui était mais yemo ndimba il y a proposé qui fait azonga mouvement tant on vient outil anniversaire on a mamuli vaye qui na ebisibiso na réunion a benda pas songa so benda songi ba boka moite de benda songa nana oboya ça mutu mona mai façon un mouvement et ça qui ça pompom hier que c'est la même chose yepé to fanda kana ba réunion ba ndule ba fribos pompom aye ndule jumo su pompom répétition papa m'a dit ah ton sare ne ba benga na no pompom ba bengi pompom yake yo zo ya kaka na répétition kaka bien ozo ya pozonga to zo ya kaka ota biso pompo lui papa na zo ya pona zonga mouvement là za témoin ndo moni pompo meki omona musique to beta to tia ko décortiquer makambo so comprendre bolinga te moni mouvement o ezali marque déposé viva la musique et koki ko panzana jamais ata ba bosco bobo ba pire petit fait beaucoup ba ebi et ko panzana te ce que ça la vive la musique na quoi ba okanga yo vive ça moko de temps on ça la vive toi na lisanga tant on bimi ok na ça la ki mfwansoni na yo so beti va kangi yo voilà ça c'est bien okay. Alors tant on zoloba Bendoson via ticket la guette et puis des répétitions yo za la kito za la guette parce que Bendo vous avez une autre fois de cette émission lobi papa Wemba va qui na Abidjan alobi na tiki mouvement comme dirigeant la bino Bendoson. Est-ce que papa Mbakena qui Abidjan oyemo ko atika orchestre Malakine? Non, atiki bino na bande comme so batika la ki mo sima ibo tika la mais Bendoson. On moni faut dire ko tenga msa makambuté. Merci ngo tuna ba question. Ezaki groupe ke na Angola na groupe ke na ki Abidjan. So ngo na Angola.
papa mbalobi boy pona ba chanteur parce que bendo son na répertoire à mikolo te ba notre père pour fallait to kena pa ngola via lobi na sala to kanga ba répertoire à sika mais le ko aza mukolo alobi boy moni bino to ba chanteur nde ba otika la na tika mino bendo po aza mukolo bo cadramé bo sala kama ki mfuka bo travailler ba chanson ba répertoire à sika yo ka langage avait pour na ba chanteur ba travailler mba mba po tozo kende na miso so papa mbazaki te mais azalaki mais na miso to uta de angola to ya donc ezalaki te que non ba tikele mouvement non papa mbalobi ke ba chanteur on a tiké puis ba chanteur ya tikaki ya papa mba ba chanteur a sika ba banita ba travailler na bendo po répertoire a sika ba notre père ba maître d'école au bendo zaki na ngote po esala ke tato ke na ngola azala na kati ya masolo c'était ça c'était pas non le chef d'orchestre à Zamoko. Ton ba dirigeant à Viva. To Shabas pour l'Ankanda, c'est notre chef d'orchestre. Bureau Ezali Hirachi, Kadousa Ikoko, Marguerite Nzambazu Molimo et BGB Sala. BGB Sala qui est directeur administratif. Et puis tout ça la Marie-Laure, manager. Tout ça sous na ba poto dans la Ogi Banga, directeur comme à Viva. Et puis tout ça sous na Cornélie Malongi. Mais tu auras directeur Moussou de Viva et ça va cadrer. Le villageois mon local il peut bazali. Bah si un Viva bazali. Bah pire petit fait beaucoup le bazali au cadrer mouvement. Alors net la route tête pour son tête bah vendre ça na kit bah biscuit kaba. Un mouvement fait na biso. Bah ton bazali. Voilà. Donc le mouvement ça mutute. Ça c'est bien. Okay. Alors Lelo Sobabi Bendoson a dirigé Bino quand Nengezo Obama. Il y a comme leader, il y a comme président a dirigé. C'est la table de mission comme il y a Bendoson. Tu n'as tout dans le biso qui Bendo Balbi a dirigé Bino. Ma réponse. Fallo sauter. À rediriger. À la voix Papamba. Un fois dans la voix ten il colo ya Papamba. Pour peut-être dans la privilège ba retourner bandou ba bettre ma bo ba pesa ko bala. Mais la deuxième fois. À diriger il est comme mission comme moi. On a notre chef d'orchestre Tosha Fulankana. Nous tous on est tous habitués dans ma mission. À part ancienneté na ki mukolo, mais ancienneté pas le mois de force on a. On doit retourner à maza mukolo to retirer la place avec mukolo mais nous doit diriger mouvement la déjà un chef d'orchestre na bureau. Pompom Miyaga ça pour na la première fois a fait beaucoup. Petit soir quand j'azana pas mba la première fois a fait beaucoup. Joe le noir longa qui n'est pas fait razonga qui. Ba no longa bloc a fait beaucoup. Sur la deuxième fois on la chambre ndé. Voilà. Sous belle saison oh Africa tonné ça mélange d'amour bosco au mon pays d'Azir. Pour batanga té. Voilà, ça c'est bien. En tout cas merci. Monsieur les écoliers. Alors Lelo tu es bien Kinshasa, ce qui leader à Koufi, président Koufi, bon qu'est-ce que Kouvara. Exemple déjà il y a Ndegolabiso qui est remené le fait qui est remené Pepe Calé Madilou système Bandego Belé Batika Biso Lelo orchestre bango Koufa. Est-ce que vive la musique et que Koufa té souci na biso bana Congo tozo lela bana Kinshasa. Est-ce que vive la musique et que Koufa té na barankino tozo mona déjà Mike bandi déjà. Vive Koufa té parce que to tika na ba sponsor. Moi, elle a un orchestre qui s'assoit à un sponsor. Mais ils ont fait attirer cette chance. RTL, Bralima. Musique aux autres, on a monté à Bralima. C'était prévu de bêta mais par avant. L'instrument j'ai une coco somme tout que fait que puis les autres coco somme roboué. Le programme est saturé alors. Tout ça là sponsor. Tout ça là contrat voyage. Tout ça on a Abidjan l'année prochaine. Tout ça invité spécial à Abidjan. Dans ma solo de la Kuna l'année prochaine. Et ma voix angolaise ali. Ba disque pe ko yakaka donc tout ça li. Au moins si tu me sois quoi sur Abidjan. T'es mon frère, ko lo ba bongo te bino ba kino kaka boye bon mo sala ba aventure. Muta ko andeni mon frère. Bon so premier ko beta Abidjan. Au moni ma solo ngibima ba timiso ba beza poison, ba timiso ba loba ba vérité bima ebele et puis ba le côté bima ebele. Ya to banga ma solo. Ma somo suto banga na fait beaucoup la mukolo. Fait beaucoup la prêtre. To beta ma somo su tsanga tsanga bote masa. On a grand prêtre. C'est ma somo do ba poison so bani ngana ebele ko na te. Via dayaki eza ma monzamba bendaki. Botika ma solo na ba gauche droite. Ngapo na question na lobelo côté na ebele côté. OK. Donc le problème c'est quoi? Vive Zali.
Tout ça bien, Jansi Mayas Ayebi. Dit que comme Alexis Tinkungu, Afrique Intérim. Ayebi donc mouvement exact Titoko. Les 4 de la couleur Madiakoko 40 jours, tu es en plein air. Les 4, les 3 Alain, les 2 ans, on est lundi. Mercredi. Donc samedi, 40 jours a fait beaucoup, mais Amazon a pensé 40 jours. On est en plein air. Balé Bayebi. Baroya. Bala Poto Baroya. Balangola Bayaki déjà, Babosko Bobe Baza. Basente Toto Froum Bayali. Kila Roshi Koukou Bayebi, Barbine Maoula Bayebi. Et puis, pourquoi pas Gisha Basso montre qu'il Talagaka. Baché fou la mambo Barosala. Baza déjà. Voilà. Baza déjà, c'est dit qu'un temps, Roda, Français de France, bébé mineur, à la biso Chris et Tembo, les futurs mariés, on est là toujours. La bossonité, hein? Babé un trépied numérique. Les alibons sont venus là. Ma soleil a toujours quitté. Alors, bisous les écoliers, Lélo, na animateur, Oyo, na Mboga na biso, ouais, minene, neto bengara, parce que yo pose animateur amené na Mboga na biso, nani, au monara, na musika, au CPL rappel na musala nae, malgré beaucoup de temps sur le parmi la jeune génération nae. Brigadier Sarbati, Bill Clinton, c'est tout. Alors, na ma première voix, surtout mingi wa baka likolo. Pona yo, so ba l'équipe nationale. Bobi Maliba Nambo, ba biso 5 animateurs ya pa Mboka na biso. Oroza wanan. 5 animateurs. Bobi équipe nationale ya ba animateurs ya Liba Nambo. Azabil brigade, Namoko, na bendi Jesak. Kimfuka vena sintu kitoluka vena ni atambuma vena na Santa Sute. Ça c'est bientôt que sous moi mon sous 42 de mesana koyoka biscuit des écoliers ça la plaisir na bana poto et surtout que balela bogar na bango malgré moi mikolo na moni souci ya papa et qui dit moi tentula moi moke mais bogar ali ko sakana te bana tambuma ali amwana tikadiambo moni kosu kunzung des écoliers yambula diambo moni ndenga sokosola Heba loka kunzu Banouicha gana couleur mane koko Mangelele des écoliers Mansanga moumeso buka simanwa Mangelele Anga mundibwe Somotru. Ça c'est bien. Alors place Nino Wanocha Ndegonabiso Al Pacino Zaki chanteur animateur et place Nini Obanego Pesa valeur Nini Obanego Pesa Al Pacino. Non, Al Pacino c'est un père spirituel dans ma animation. So nga lelo kinendimanga basantanga bena biscuit Al Pacino. Potando fanda ne boire biscuit, il faut que boire ka peno to kanga micro donc kanga soyi. Ko boire na ba aventure te Al Pacino pesa ba benga physique moko boya musala soki lelo nga biscuit des ego na fula ma pona buaka d'animateur munene lokola bulantulu talaka mtasala ne ba dio to 100% star rappelez bisoko kete mini ayo pis manduma meno mawala yo ba dio no yoka na 100% ngana bulantulu ngali kolo ye na se to beti na fait ba Bercy LC Bataclan to ke ba Belgique na bagan to beti martyr que ton âme repose en paix Al Pacino yo akulutu yo to formanga ife na rondimi ka formateur te formateur na animation fait na Al Pacino OK voilà alors qualité na yo défaut na yo ezala nini biscuit des écoliers qualité na to banana d'abord parce que chacun de nous a ses qualités et ses défauts défaut na ezala nini. Bon, défaut nangai Christian Mabiala Ebi, fils Mabiala. Défaut nangai moi-même je me corrige. Je suis négligent. Hein? Négligent. Vous avez une négligence. Bah moment mort salara la vie voilà musique non nazaki na Djoubek. Alors, négligence, quand je dis négligence, ça veut dire naturellement là où je suis, même chez moi à la maison. C'est ça quoi. Alors, dans ma camouni, nous sommes surtout. Qualité défaut. Donc, qualité est bien. J'aime les gens. Je suis social.
mais sommes dans boudeng ça nga pas simingi. Voilà, ça c'est bien. Maintenant qualité na yo côté musical. Qualité na je suis chanteur animateur. Je suis chanteur animateur. Chanteur animateur danseur. Somme trop. Défaut na yo. Défaut déjà. Côté musical, non la musique n'a la défaut. Na bossaka fort. Ata ba nuja couleur ma dioko ko ba bébé ko ba yebi. Ngai boulot na sala blague té. Na linga vraiment sala na ngai. Voilà. Ça c'est bien. Alors biscuit des écoliers, ba animation ya sikani no bombeli bana mboka parce que na yebi ke papa yemba kei. Est-ce que vive la musique ba animation auto na ngo besoin auto yoka kato yoka ki est-ce que après mort ya papa wemba absence ya papa wemba to zo sous animation wana ba animation to linga sou bo na TVT. Ba animation sikezali to préparer pour na ndenge via za sauter. Ba animation ezali mena ko bo na ko bo ango boete. Créer comme passer. Mutu mso azaki ballon na ndenge na ye. Yo boye mu Kongo yake bo alibumu. Wolo ba yanga ya wangani. Dona lo ba sauter. Ba créer belé. Voilà. Un mot na ba fanatique ya vive la musique oyo bazolela ti lelo na moya lelo na butu ya lelo na tongo lelo bazolela kaka papa wemba bazoloba est-ce que vive la musique oyo ezala kaka oyebisa bango nini ba otalo libanda mboka. Bon mouvement ça lango na psaki déjà dans le début. Mouvement ça kaka mouvement ça lié ba mpiri ba kubate. Yo za ba kosoki bota te on kosoki nkelela. Orchestre kangama ko anzete ko epanzana te. Ça c'est vive la musique. Na psaki yo ke vive la musique ça marque déposée. Et ça orchestre ba kotala ngo ba ko soutenir ngo pona mémoire ya papa Wemba. De temps ba que vive to beta o alingaki papa Wemba ko ya pata la mémoire ya papa matala ah papa na biso na viva. Viva et ko kufa te to ça na ba sponsor, ba voyage. Les 4 dans la couleur Madiakoko pour la 40 jours et les 14 to ko beta na Jibe na Weranson. Notre Béatrice Hotel. On a pour un sponsor. Ça c'est bien. Donc il y a biso makamuna ko lo ba trotter. Maman bien ali. Alors merci à toi impossible Claude Ndomasi na kata Londres mabisi kia kwa zota la biso libanda ya mboka. Ale yibelanko tabu badilange. Mwana dilange oh. Mama dilange. Bankaka badilanga muki Kongo. Voilà. Ça c'est bien. Alors lelo ce qui va le bi mausolée à papa Wemba pona yo soué na yo ozolinga mausolée à papa Wemba batia yango wapi ba exposer yango wapi biso to betaka batu bandeko ba betaka mama mausolée on za makambo mukonza mboka wana mamba likolo ba responsable bazoye déjà makambo nango ba yebi place ko sala pona ngala ko zana kuteza ba chance belé le lofi akufi a mis 3e héros national. Les affaires pour la mission de mission de bétana héros national. De la mission intouchable. Son meki au matalikolo. T'as la bétana héros national. Le banaï ba logo. So tumbolingo sambo. Alors, la minute on a cause na proposé te chef amboka dia so ki mokano na e. Ba on a mamolive, mausolée ko salama, ba koto ya likolo na ba ville. De tokolo ba te ko eza la place sibo. So ki na idée. La idée monde tika ngo tuni peut-être ngeza moni place victoire. Dans ba team ta place wana. La sali papa wana. Adwa nga ba photo mais place wana dans le yenge trop. Bato no ya trop ya moni ba tie place eza ke avo yana fo za mdo. Muta valeur okangi chip kiti et puis c'est ça. Mais bande musu alobaki lokwa ba Mabisi Kiakou ya Mabisi babaki pourquoi pas mausolée dans la village Molokai et pas papa akola na ba amina et pas wapi asama mebele basomba espace wana malgré dans parcelle familiale basombi bazu famille quelque part bazu la place on ba utiliser ngo to beta no le solo que mausolée fait sa place moko rare kana na ba baleka trop il faut ça la valorisation te faut ça la kaka place de solo na wana et puis on a la parcelle ba père ba fait batika ya lupa mo côté kamate va changer mon jeu et côté là toujours molokai c'est ça quoi. Voilà message na ba grand abino vivre la musique surtout air international bazali libana mboka oui ça bango nini bato grand banane donc ba vivre à l'international bazali libanda ba grand frère na bino ba beta liboso na bino bazala libana mboka. OK ba fait Jojo bali Chokwempa
la Gloria Tukadio, Bastuno Mubi, Petit Bokoul, et puis papa na maître Gims fait la sorte tuna chanana. Fait la ngai petit fait la ngai oui le ngomba nani oyaga me ba fait la ngai poto webi kande to kutana na ba poto to beta marai to beta na bino to sala na bino fie les orchestres ofia tiki na nenga mabete de temps en temps si so boye ba vacances na bakine bon que to beta concert boye leki on sala bien on sala bien to zabe na disque oki ba petit ba na disque tikana kitakina ko ta voix les orchestres via tiki biso boye bikaka buno ba ve na biso ngalo kwa petit amno na hotel na mino jamais pour mino banda masolong donc la pesi no ambote trop na pesi baba na poto to ambote na pesi Sandra Mwanza na Paris mbote, Chantal Panzo na Londres mbote, na pesi Chansi Mayasi mbote, Kila Roshi Kuku, Barbine Mawila Bote Schengen, na pesi Bana Poto Tumbote Château Rouge. Je salue tout le monde. Oh ba Zulu de ba Nujak. Héritier Minimbu. Aimé Boubebo Saki Alo ceci la mokolo mokote. Allez. Voilà. Alors vieux Sonio Tchao Modo Tigabiso, adapté grand frère la quartier au Matungé, au Lobanini pour la disparition. À mon ba vieux Sonio ba vieux biso ko to zaka na mona ba braza, ba vieux na biso katimini. Disparition na ma watu na motema mutunyoso. Ba vieux na biso donc a contribuer à peine banzo to biso to lia ba mbongo ba vieux. Ma beleza la ka pepele pona ye, tezala pete pona ye Sonio Tchoumo. Vraiment, merci vraiment. Nzamba batela e kuna ipaki. Voilà. Numéro de téléphone na bando wata libana mboka ba sepela biscuit des écoliers, ba sepela la vie la musique. Rappelez bango encore par rapport à programme bozanango, mikolo zali koya. Numéro na portable 00243 00243 84 0170 212 00243 84 0170 212 voilà. 00243 84 0170 212 yango na numéro na ngai voilà mambote mbote na monde entier mbote na bino monde entier mbote na bino monde entier. Et je vous salue tous les fans à Viva, à fans de biscuit. Tozali, Torobundelongo, Nabino, Tinasuka. Christian a quoi ça à Paris, Mbota trop. Donc, je vous salue tous. Trop bon la beauté, tant de gens animateurs amenés dans Mboka Nabiso. Si Gabiso a un sentiment, ça a plaisir, c'est pour ça. Pendant London, Schengen, la baronne, maman, na prince à la biso. Et puis, na Jérémy Koulo, sommet du Canada, Motema, SP Babo, na Bosonité, vient la Teams Kabengel, il est assez célèbre. Hein? Sans oublier, en couleur, Diomi Costa. Bien à la carte à Londres, na Bosonité, Kabangu Chikuna, les champions na carte Suisse, Alex Mouini, poids lourd, heavyweight, Balobi, Mokonzabana Gitambo, na carte à Londres, wana, tous à la naïe parce que ma soreuse a toujours Gitoko, na Bosonité, Bandego tout beau sans confiance, le Djibol Mbala, mais c'est le nom, le pays qui roule, valeur, Ketchine, valeur, le Pango, na carte Gichasa, tout ça, nous tangazo, l'immigration canadienne, un Américain perdu au Congo. Voilà. Des écoliers, à Salamingi na vive la musique, Molokaye, ba confirma yango. Allez yibila ga yibila mwana, yibila nkota. Aluketu mama ludila Kenya, toke Kenya. Babino crie boire ma sous trotte mi va rematro. Voilà, ça c'est bien. Dudumba. Au Congo passé, Doudou, Boutuma bimana lalité. Toboa sous trotte mi va rematro. Ça c'est bien. Barobina Dudumba. Donc, merci des écoliers. Voilà, donc nous sommes déjà avec Bob Jamusket, l'animateur confirmé de Papa Wemba. Ça nous fait plaisir à trop. Bob, nous avons fait Liban Mboka. Et il m'a santé, nous avons pu santé à vivre la musique. Viva Gito opposé, plaisir.
yanga mope kitoko ne bomona wana tongaka tant tozobanda musala oyo na banimateur oyo bayebani oyo basala musala eyebana likolo libanda ya mboka tonga toyokana nanu eloko esalaki baconfirme Bob John Musket lelo na population et puis na bafanatique tout ya viva la musique toka voice aya kimbembi sikadile ngabobe sikadile sikadile ngachamwe popo wembozali muzala munene na mboka Kongo okintsona wololo muze tsona yambule bana mzambe personnel grand prêtre. Voilà, ça c'est bien. Alors ezanini tozomona ba prêtre ya matonge bazokende bandeko ya matonge tout a pilier bazokende ya matonge papa yema otokufa tomoni beja otokufa sonio tsoma otokufa ndo nazoka dogo akufi kaka bandeko bazalaka aux environs awa bazokenda kenda na couloir Madiakoko ezanini Bob John Musket. En tout cas merci liwa ba comprendre on a mututé les a liwa mutu boye donc c'est que ya liwa c'est que ça vie so besuyo aux alentours au lobate les a entamé me permettre en quoi voilà ça c'est bien. Alors nangi tozonga na maloba muke papa alobaki avant qu'il ne voyage à Abidjan alobaki atiki bino et pas ya Bendoson comme dirigeant na bino na voyage. Est-ce que c'est vrai parole wana papa bimisaki yango avant voyage na est-ce que yo ka kion oui Bendo bi batikelaki maloba bi diriger biso tout ça une émission abaki papa alobaki a diriger biso pef comment chef de discipline à comment déjà Troumer voilà. Avant de nous chef de discipline, nous avons Bob John Musket. Expliquez biso papa avant kende Abidjan est-ce que tu mal papa biso mutokufina vient na scène via lobate tia kenda butika na bino ba vraiment pas man vebe no da purifier na nga purifier to boya vete a purifier na biso butika tia biso na ba vraiment mo ezanga tina a purifier. Voilà, ça c'est bien. Les leçons babi butika na dirigeant moko comme leader quoi président na bino a diriger bino et goza la nani ko diriger biso pour l'instant le rôle papa Zati chef d'orchestre azali to Shafula Kanda bassman azali donc orchestre ezaka ndenge to sala ya Bendo pesa ya na biso to ebipe aza grand frère mo be banda ba vivre aza chef d'orchestre déjà mais na minute chef d'orchestre eza to jamais ya Bendo pe so ba tie aza grand frère mo be azala logique aza classe très intelligent, on bien. Ça c'est bien. Merci tout nos petits par rapport à Oyo Nebalobi, papa va kende. On y va. Eskendende mama ye eskendende daddy perfect eskendende beta drume ele prom eskendende efungwa wana nini wale eskendende nde nini kasi nzota mwaspe mwasa koli nzota mwase efungwa eskendende nzota mwase ndenge nini ya gaya na ebite ya se eskendende mama ye eskendende daddy perfect eskendende daddy perfect beta room ele la crack eskendende ekangami eskendende c'est ça pona ndeko Bendoson babi papa tanga kendaki atika maloba Bendoson a dirigé Viva la musique et tant que chief est-ce que c'est vrai que nous a confirmation pendant bon na rolo barara ndenge vie babendo baba vie na biso oyo basali mamuto pe na Viva ezate ke papa asala ke bendo atika na mouvement te aza vie mais bendo azongaki mouvement kono orchestre andimaki déjà que vie azonga mouvement mais tokotambola na bastructure vie atikaki bastructure vie atikaki chef d'orchestre chef de discipline mais baba vie na biso toza ensemble ozo comprendre soki pe vie contribuer na bol toroboya te bana kini ndemba ko voter ba koyeba mais na minute oyo eza
ndenge structure etikalaki baedo musamba bayebi yango ke structure etikalaki bongo donc badadi pef baza batosha basi baza Baja Mousquet, Bob, CPP, Archange, Boa Vida, Jolé Noir, tout ensemble. Voilà, ça c'est bien. Alors Bob, tu as un numéro de téléphone. Est-ce que Ndende Bande Konanga, numéro nanga 09 51 à Pambe 699 10 Nasuka et Fungwa. Est-ce que Ndende et Fungwami, est-ce que Pesama mot de la bande Liban Namboka. En tout cas, la pesca va tout balinga, mais on a 090 51 090 51 699 10 Nasuka. 090 090 Bokomi 090 51 na permis muke pour vous attendre en commun 699 10 Nasuka 10. Est-ce que Ndende Papa Wemba Fungwama est-ce que Ndende Muzena Kobo Sana Yote Papa Wembe Papa Chéri Sulutani Moto Pamba Leka Papa est-ce que Ndende est-ce que Ndende Yawere Fungwama. Ça c'est bien. Moto na bandomi balé plutôt Chief. Les boss des boss, PDG Richard Macheko, na bossa na rote Tetenda le pétrole financier grand prêtre. Batuta Kim, apesi bino bambote. O balinga biso balingi mouvement bo soutenir mouvement. Mikili ouais mikili. Bato mikili so na hôtel ba fina nga badadi soso. Ba Florent Mbaki de Paris, Florent la personne bambota trop na bossa na rote na linga toujours à cœur. Batutu Edi Sema l'envers. Edi Sema l'envers papa ne dit. Hein? Papa ne dit, personne bambota trop, Jamusket yaya, maramesa bien bino tout na personne bambote. Voilà, ça c'est bien. Chief, numéro de téléphone et puis mboto repé ça pas banani votre le Liban numéro na bosanité Grévi Foutila liebo. Grévi Foutila liebo zolwa moi singa fumbwe mama balola gozika. Ça c'est bien. Numéro na 081 017 96 62 081 017 96 62. Napesi Adel Boyoko, femme de l'X Mbotato, et Edo Muzamba, intouchable, du deux phénomènes. On a sauvé céramique, il n'a pas si Mbotato, pour soutenir ce mouvement complet. Tout le monde a bougé, donc tout ça, donc Mamouza marche, en marche toujours. Ah ouais, na couloir les 4. Donc Yindi Samabé, donc nous on va 3 jours. Rose à 3 jours donc. Tout on continue studio. Tout ça là bilo rané Rosala, boyo ka bo soutenir biso kaka. Na pesi Neige Ngono, Rachel, Rachidi, Josepha, hein, Emiliane. Dino tout mbota trop bachera kitoko yami kilimbo théâtre to continuer kaka. Voilà, merci donc c'était là les musiciens de Papa Wemba Odozaina Bango de Solena Bango donc voilà. Merci. Ma fanatique tout il y a Yves Pantos Sobolingara émission Teba Bango avec Yves Pantos. Babi c'est la seule émission qui vous donne hein, les news, l'actualité, les informations, c'est ça Teba Bango. Merci à toi Raïs Kang le super pour caméraman ainsi que notre ADG Rafungindu, le boss américain, un boss à Boston. Boyebine, tous à la rande, tout Betarama solo. Merci aussi à notre cordeau qui est ce Piana, le cordeau qui est ici, la bossonité. Congo pour moi, Balobi, Bisso, tout sera toujours en avant parce que nous sommes là, ici on travaille. Tout Tambolaki, Boyebine, tout ça, solo. Merci, Nabandego, tout le monde en confiance. Le là, Jérémy Kolo, sommet du Canada, Moté, Maïspi, Babo, la patronne, la bossonité. Guillaume Tissouaka, le président de tous les Congolais. L'éléphant des États-Unis, tourné la carte de Kinshasa, la bosanité, on vient dans la team Skabengele dans la célèbre, on vient dans la carte de Kinshasa, on savourer Kapel, on savourer Matongé, et ça va bien là-bas la poto. Donc tout le là, impressionnant Claude Noma, si tout le dans la carte de Kina, la bosanité, harmonica, AKC 7 parfum, Moté Madodo, soit dit Lili Akolo et Lili Nzakomba. Et c'est dit qu'un tango road à bébé mineur français de France, ainsi que c'est dit qu'un tango, le bito a toujours quand on est dans la nan de konabiso Chris c'était le petit marié balobi masolo toujours elle est toujours plutôt revenu là très peu numérique la ligne directement
tokabwana bino comme ça tosolola kaka ndenge ezalaka balbi. Merci à toi Rachel Kang, le super cameraman, le voyant. Et comme je dis toujours, je ne pourrais pas quitter ce plateau sans pourtant te remercier. Sans pourtant te remercier le boss américain Raf Ngindu et boss à Boston. On se retrouve prochainement si Dieu nous prête vie. Merci. Bye. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui site tout, tu es quelqu'un qui site tout Congo Promo donc fin batika au vivre. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scantene zalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki mebiso awa na ndenga pete kaka. Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokakoswa kende liboso. Ozo sala fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya bosamba te. Tembe na mutu te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sali mokili na SIA. Ingénieur Raf Ngindu petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Bolanda ba Portonios Belgique, ba la Portonios. Ouais balobi Raf Ngindu Congo Promo à suivre. Toujours idéologie ba Bolandango. Aspect Congo Promo toujours grande puissance. Come on. Congo Promo qui torgos net na film. Congo Promo babundana nango. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston on a Raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, to kota partout. Bango ba limiter monsieur le kota partout. Donc on a mis Sibiso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site pendant ma BT pena pour ça site dans niveau des États-Unis à des fois Babi Congo Promo TV Raf Ngindu number 1 babi 001 Talama State niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut pas aux États-Unis to bona biso te auto juger ba 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 teta ka biso ne pour la Congo et que